neti film quoi fille mère ba fille ebele soka botika mwana moko omona kati na ngabu na brosa ke brosser kuna azo mitiko ndira moni vie suki moko ayebite ke maman ya 5 bana kutu babala kai donc il fallait que Bellevue atalisa bango donc alba ke toza na chance mona Congo toza na sala théâtre mais son autre théâtre ba genre ba théâtre locaux là ba oh Bellevue a komaka na lelaka pour nini autant la théâtre autant na vie na yo bon na mikuta mela na fille mère Clément Bellevue kan la patona famille bote famille bote Bellevue kan dale ki famille bote famille bote Bellevue kan dale toke papa est-ce que zo mona musala ya cinéma ndeko na nga musala ya cinéma eza musala moko fosala à l'aise mutu na yo ezala kimia pe kokoma esalamela basi ya milangwa te olobi kokoma film esalama mpona mwasi ya milangwa te d'accord esalama mpona ya mwasi oyo azovanda omona makambo eleka na société esalama mpona mutu oyo aza na mayele na bwania lokola Bellevue kandi en tout cas nalobaka nzambe apesa mwana mwasi na bomoi molai oyo nyonso ezangi na bomoi na akokisela ye eza te ke o po bino bazozo bozalaka so bovandi mpe ngai nakoya kofingela mutu te mpo nazwa te so moni ngai navandi na oclashe sur mutu na tv seke ya makambo na ngai ya rando na ngai ya makambo ya internet po tondima mokumba mpo na internet ate olobi ekofinga te moko baofinga mama okoya ato olobela siko baœuvre parce qu'il faut valoriser mutu quand elle est vivante avant de omona Clarisse Place matel à théâtre nga on appelle que bato bako consommer film lelo bato ba otala film et puis nga ba benga nga omona wesa yebisa mama Bellevue eloko wana sali pene lekela nga na vie donc c'est un peu ça donc azawana chance na ezali akoma na CD moni ana expérience imbwa kama kasinga luketu ya kingote imbwa kama kasinga luketu ya kingote do yeni s'abonner na yo on consomme information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele. Koulou mon amour de Galouta, Tchara Rutu Chamamaki, na para merci à nos abonnés très chers fidèles internautes. Balandia ba différentes chaînes pour les Bakou Yolanda, Family Bota en personne, donc babi Globe. Hein, le monde est babi le monde est donc beaucoup consommer vraiment film bon moni je souhaite aussi là non on a sepeli vraiment la famille Bota parce que beaucoup consommer vraiment film je souhaite donc maman Bellevue kandi ou rien babi ba film ndé bien ils en a bella Bellevue kandi family Bota Bellevue kandi aleki family Bota family Bota Bellevue kandi aleki ok papa ewo tika to samela na biso tika to samela na biso merci beaucoup bozo benata ya Rolanda famille bozo li bako Rolanda biso benata partout dans le monde entier tout ça na papa Kuluta famille Bota Jemima Ibele gros bébé de la presse Bianca Mwana Suka famille Bota et puis Clarisse Plasma moi Sinzambe na Kishasa suko Clarisse Plasma par rapport suko ya dobo te sopite kimaki na nga mafuye bako kokena na ba to ba kana yo bonjour Clarisse Plasma bonjour la famille Libota Mobimba bonjour à Bellevue Kandi la patronne nga la bengo la femme douce
Et bah comme bah douce wana, il fait Belvin dans la temps parce que elle est tellement douce jusqu'aux cheveux, jusqu'aux dents. Non non non, na soko na koni kanzoto. Douceur na douceur. Na suki wana. Merci beaucoup, bien comme on a souka famille. Vraiment, d'abord, merci la famille Libota. Partout, place, surtout besoin, vraiment. Balobi, un grand merci à Maman Bellevue, qu'on dit la patronne. Maman Moroti. Maman Ray Goshi, Maman Tsioma, Maman Tiegouruma. Babi vraiment on a tout on a capacité na ye nzamba scénario maman siena. Donc bamboto no vraiment on a famille Libota bamboto na bino place nyoso besoin. Merci, j'ai Maïbé, les gros bébés de la presse. Ouais, bonjour Nayo, TK super super fille maestro. Moi là-bas maman. Voilà donc bonjour Pena Baton Sport Narajema Ibele Nalingab no moi trop nous sommes là que pour faire la promotion de nos films sur Bellard et puis tobo ça na raté na Candy Star parce que on appelle moi na maman za la bala mi balé en tout cas donc on appelle Simbote na ngai na yemoko 4 fois boss hein, depuis Paris FM babi moto atika mbongo na défaut dollar l'appelle papa. Héros la fait le boss. En tout cas, FM Bambote na yo, mbote na ngana papa Jean Boudon Mayembo, moté maman Anas depuis Paris, mbote na maman Brigitte Nkoufi depuis Londres, on a ba mère ba simba nga pena na ndenge ba famille boté ça nga plaisir. Ni merveille mateye za la ay moko de ba connexion. Alongola nga passe ba connexion merveille mat ta famille boté ya source. Mami ta dit na ndeto ali na kisa awa ba séjour neza anxele ka kitoko voilà nazawana ba question za yo ba réponse na pesi mbote na ba décoté to za ba na plateau hein. Merci beaucoup. Ouais, bonjour Teka, bonjour na famille Bota Mobimba, nga lubaka famille Bota ou rien, belle vie ou rien. Tozaka na nzamba tindela na biso na Congo ezali belle vie ou asara ba pièce na été ya kabatu. Donc famille Bota botika la toujours focus na presque ba film ya belle vie. Tala le monde lelo yé. Na pesi papa Jean Boud Mayembo en tout cas bambote belé ya maman Nas et puis na bosanité Anima Longa maman Mapassa maman na Élysée David Davina moi na biso cité des anciens combattants donc na pesi bambote belé et puis na pesi mbote na famille Bota Mobimba ya Londres ya Paris ti ya Kuala Lumpur ti na Afghanistan pays ya Haïti. Donc, famille Bota, en tout cas, toi, partout. Merci beaucoup à nos abonnés, très chers fidèles internautes. Bozoli Bakou Yakolana vraiment famille Bota complet. Donc, Noko Garamtazangi, na Ibutu, na Kovodor, mais tout ça, déjà, famille Bota, il y a sur le Oyo film na binu Asika Eye, Le Monde. Tout le monde décortiquer d'abord Le Monde par rapport à l'écriture. Il y a maman Bellevue quand la patronne, maman chérie, maman Kioma. Merci maman pour l'écriture sous Kitoko, to banana oncle poto kindeboy. Pardon papa Kulutu poto kindeboy. Papa Kulutu par rapport à Le Monde, film écrit par Bellevue quand la patronne a boulé ni par rapport à Le Monde. Non, ngai ça batu contraire à la patronne à Bellevue, na ba fanatique na eto na ba mélomane ya cinéma congolais contraire ça ka ça d'abord musala bien. Et puis à chaque fois au moni Bellevue kandi aza mutu atobola na ina. Na ina ba yebi aza mutu atobola na ina. Atobola na ina. Ya katate, ya silisa pena. Donc ozomona ye lelo ça ela ka nini ba technique ya cinéma. Donc lelo sotali cinéma beat ya cinéma eza nini? Eza ko talisa mutu mabe ozosala et ko memona boye. Bolamo ozosala lobby et comme rien. Donc, ils ont prédication, mon bimba. Batu boti ozwa cinéma, le quoi ils ont lié mon ya ba danse. Boti ozwa cinéma, ils ont lié mon ya danse. Mais il faut éducation ça nakati, il faut qu'on prêcher batu nakati. Obi combien de batu lelo ba sa batu mabe. O ba bongwani na ba film à Bellevue. Tale ti film quoi fille mère. Ba fille belé so ka botika mwana moko o mona kati na ngabu na brosa ke brosser kuna. Azo mitiko ndira moni vie suki. Moko ayebite ke maman ya 5 bana kutu babala kai. Donc il fallait que Bellevue atali ça bango. Donc alba ke toza na chance mona Congo, toza na mutu azo koma scénariste makasi et puis Bellevue azaka scénariste était. Azali parolier ba benga ba musicien.
biso anga za parole ce qu'on a biso ba comédien to benga bango ba dramaturge bato ba komaka ba film donc à cause ça n'est pas comédien à cause ça n'est pas comédien ti ande mon a parolier donc déjà le monde ngai eloko etiki ngaka reza casting. D'abord il y a une différence entre personnage et personne. Personne c'est un être réel. Preuve eza na ba film o écartonné etalami makasi otala Bellevue azaka na des tableaux ou soit moko ozomona mais atiki bato oyo apesi bango masolo alambi biloko a servir bango bapesa ye sikoyo gunini bango bayoki na kati ya biloko ozo comprendre gata so na otala bafilme ya Bélard nazala na bachair de poule film lokola fille mère eza film moko natala yango na rebandela parce que ça me fait pleurer bon nga naza fille mère j'ai une fille hors mariage natali film wana natali vie nanga comment je vais pas baisser de bras natali eloko aélève sur na film wana ça m'a fait pleurer j'ai coulé les larmes natali nga bino non na vie il faut pas ko désespérer mutu mo boye a viola yo bobunga na bino oyeba ni adresse nini mais nzamba sala eloko eza makambo oyo esala makana mukili oyo pour la théâtre c'est la réalité parce que bato so ata théâtre pour na koseka mais biso ba oyo na sala théâtre mais so na ota théâtre ba genre ba théâtre lokola ba oyo Bellevue akomaka na lelaka po nini otala théâtre otala na vie na yo bo nga na mikuta mela na fille mère batikeli nga mwana ya bébé ya 3 mois na 2 semaines na mboka mopaya mobala bina ozela garantie sila otoka bwana nazalaka na mutu te ata ndeko na ngai ya lokuta ya loboko azeko azala te na mboka wana nazalaka na Yesu nde Bellevue alakisa biso kazalaka na Yesu na fille mère mais suka longo biso tomonaki nde bavi na biso lelo oyo baye ko mobala ndimi kobala oyo za na mwana andimi kosalela yo azosalela okoleka na mwasi oyo mobala azwi aza vierge il m'écoute so na bike po azwa décision na 8000 km efo nga na assister sala boye zongisa boye zomaki mambo etambola yango bafille mère badésespéré te lonenga na bakisaka yango. Merci beaucoup président. Donc ozomona lelo oyo Bellevue en tout cas nzamba sunga Congo ndenge atindeli biso mutu akokoma bafilme azo bima pena libana te mon intrigue et cinéma congolais to congolais ezobeba po ani to vandisaka intrigue te Bellevue alukaka vandisa problématique avandisaka intrigue obi tu peux imaginer lelo obi ke Bellevue alekana te ntete mais bato bakoma kosonga bandaku natala yango place moko ya pose film ekota 16h namona film azobisanga nake kotya 2 giga naozela 5e épisode ozomona donc lelo nga kuna koloba soki trophée eza bafilme oyo Bellevue osalela bato nde batrophée yango oazo mérité parce que lelo na mitema bato tuna mutu nyonso alibanda lelo omoni ndenge filme na biso ezokota lelo na 16h na biso ke monde entier na 30 omona mpena ke bato bakokonsome filme lelo bato baotala filme epuis nga babenga nga omona besa yebisa mama Bellevue eloko wana asali pene lekela nga na vie donc c'est un peu ça donc aza wana chance na ye ezali akoma na CD omoni ana expérience imbwaka moko asinga luketu ya kingo te imbwaka moko asinga luketu ya kingo te donc ye ndenge aza na koma na CD ana expérience makasi alokwa ba Cédric Bakambu alokwa ba Chancel Mbemba aza na maîtrise epi loko na sepela na Bellevue alanda Chancel Mbemba boulot ndako donc so bomoni na mosati saka aza na ndako oyo ekira kovandaka komelaka kosa ete okozwa ete ntango ayaka na restaurant parce que eza cope na ye eya restaurant na ye aye wana yo nde oyo kokute wana mais andeyo awana boke osali ndana mo bovai so place mosusu oyo osani donc là on a bakisaka yango na ete so na parole nous sommes la famille Bota. À 16h, déjà annonce déjà une présentation d'artistes. Très fier na casting. Très fier na casting. Parce que tant la moni présence il y a Blaise au Nigeria, na biseka elo moza. C'est pas maman dit pourquoi atie wana. Parce que elo comme on a vana Bellevue
azopesaka valeur na loposo ya chocolat. Nathalie, Maria, chocolat. Ezaka nani Sinio, moi sinani. Agneau, chocolat. Getty, chocolat. Sylvie, chocolat. Ça veut dire que dans des cas moi sauter que pembe ba ki toko boy. Ça veut dire babilo Mickey, ta Mickey nga pesi makamuna na Josué. Tu dis belle vie génération o ezokota siko. Eza fukuyi ya belle vie azobimisa kanda bimisa ba Jérémie na TV na YouTube, ndika bimisa ba Ronel Kosi na YouTube, ndenge pe abimisi pe lisusu ba nani oyo. Ba ndekolaso basi o ba jouer. En tout cas, les lobes to na film so o ezali Les Mondes. Voilà. Nakata Les Mondes, il y a tout. Voilà. Mokilo, tu as ba esprit, ba science au kit, ba kata Le Monde. Voilà. Nakata Les Mondes, oh, tu as ba sorte ba même ba ndumba. Ba kata Les Mondes. Ba pedula, ba na Les Mondes. Ba fia le ba lele na monde. Mosinzo le kuta nyonso, ça veut dire belle vue à quoi englober parce que ngasko na ngata ce que le monde a besoin aussi parce que côté ni parce que notre on dit place besoin aussi on dit besoin de toucher point nanga pour que toucher nga pensa point nanga za boy fi moura lunette mais ce qu'on a devant caméra à perdre abosali ke naza mwana moko boya ba français nataka na ba lycée bote ba mpiko ba éducation soka ye na teva abungi personnage na ko sanga te na kai nakata Le Monde Le Monde elle makabu ebele oyo na oseka la bino mutato ko o sakala nanga na ko finga yo nakata Le Monde toko découvrir na Le Monde personnage ko Bianca ati micro bandi papa kulutu malembe bazo beta ba bombe T'as Le Monde na nango fier parce que mutamto akozwa part na ye on te parle oh ngai soko yiba ko mimoni pena ke non na escroc ba compagnie na yiba la ba compagnie soko tshaka ba choko o mona na Le Monde Le Monde nga na olingala mo ka le roi des imati place ni ba otiaye nani papa na oluka luka place boni so batie côté o za makambo ba film so la ba film soki batie ba film o ya tanga soki ba na ba photographe soki Nathalie ba film ba rôle o ba repesele so na moni côté ya batabaki ba Rose Croix ba qui cité na moni côté ba escroc tu vas escroquer. Donc, dans la personnage n'est pas salango, as un artiste polyvalent en fait. Donc, il a posé autant que ça m'a mis. Pourquoi Mouto sa makamba la Mouto ko reconnaître valeur na été. Mouto zo sa makambo ndenge zabo eza éducatif ba ko reconnaître valeur na été. Clarisse Plasma na habité ba valeur a belle vie wana. Ba niveau na wana teka pona nini te gouvernement na biso ba koki ko récompenser belle vie te tout monde na francophonie ata ba comédie ba bengisi bango te donc vraiment président Fati ba valeur ba belle vie wana ko le ka inaperçu te francophonie yango ezali awa boko bengisa ta belle vie obino ki poso tangisa ma misu déjà la bongsa na eloko te zana bongsa déjà te na koti na place oyo Bianca ayo kota na makamba francophonie c'est plus mambo etali bakonzi donc biso toko pesa bango loko o bango ko sala te parce que ba konzi ba ebi ndeli ba makambo na bango ba na surprise na suka pardon nako rectifier moté nako rectifier loko moko te parce que ne eza bongo tango bazu ba basketteurs bazu ba joueur ya balle bazu ba karatéka bazu ba judoka bazu discipline nyonso sport pourquoi ba bosani théâtre voilà théâtre je crois bien ballet dans la théâtre je crois bien ballet dans la théâtre donc voilà c'est pas une émission de la politique s'il vous plaît voilà. Merci. Merci beaucoup à nos abonnés. Tozo comprendre que toza ina moi parenthèse to fongola ki pito kangi na bisongo toza na démocratie. Fana zo plasma te fana zo te dans 3 mois ata yo moko
13 films. Dans 3 mois. Dans 3 mois, Maman Bellevue a sali 13 films. Liboso photographe. Orgueil de l'as. Mon âme n'est pas partie. Mia Madre. Bilan négatif. Kin Makambo. Réalité de ma famille. Fille mère. Ma Belle-mère. Puis Somme 68 à 7. Face à face. Josué 1-8. Les morts. Family Botae. Family Botae. Belle vie Kandale qui est. Family Botae. Family Botae. Belle vie Kandale. Ok. Merci placement na yena yo. Par rapport à 13 films, Bellevue Kanda a commis tous les films, tout d'après yo. Idée à Bellevue Kanda Zarani, à ça Vraiment, Ndegonanga, merci beaucoup. Non, la question, les questions, moi, ya mutu ya makasi. Balobaka, la taille ne fait pas l'homme. Oh, le couleur de peau, c'est pas ce qui nini. Parce que au cause à pembe, batiki yo babali moi c'est mwindo. Eh, au cause à la o ngaskin. Mais bagazo moi si moi ya munene ya nzoto tonda babali baboyi pena yo skin. Bage bazu donc. Yango yo ka balobaka ke sagesse babota makanango. Muntu ko tanga classe au bimi licence yo ke na ba master, soki na ba nini, soki ba nini. Ce que na sagesse te. Classe oya nyonso etioli na mai. En tout cas, mai on a photo de mon on fait la mer bien océan. Oui. Pour la Bellevue quand il la patronne Coco ma écriture, la patronne le capite de l'écriture. Ata commune nga ku neza na ko ma film ya guerre eta la makaka. Ako ko ma film moko na ebité. Histoire moi ya litungulu ilona maka wapi bat bo consommer ngokaka. Donc cela veut dire quoi? Bellevue Kandi, elle n'est pas actrice comédienne ou bien acteur et assignement par hasard. Et ça inneux. Hein, Jemima? C'est le mot qui convient, non? Écoute. Ah, bien. C'est quelque chose qui est inné. Oh, bisou ma pédagogue Tolobaka. Parce que... Oui. Un bisou, hein? Ouais. Théâtre, écriture, c'est dans le sang, ça coule dans le veine de Bellevue. Il y a des artistes comédiennes, au monde, c'est par hasard. Au moment où un film va comique, c'est le film de Kingandi, mais c'est pas l'écriture, c'est pas elle. Maintenant, c'est la collaboration. On a étiqueté seulement le nom au-dessus pour nous faire voir que c'est elle qui a écrit. Mais en réalité, film et outil à gauche, mon père Simayele, Moutou Moussousou, Menter en scène, Moussousou. Ouais. Somme. Respect na ezate yango mona soko mabiloko ya mbilinga. Il n'est pas à l'aise. Parce que somona musala ya cinéma ndeko nanga, musala ya cinéma eza musala moko fozala à l'aise, mutu na yo ezala kimia pe kokoma. Esalamela basi ya milango ate. Ah, olobi? Kokoma film esalama pona mwasi ya milango ate. Ah, d'accord. Oh là. Esalama pona ya mwasi oyo azovanda omona makambo eleka na société. Esalama pona mutu oyo azana mayele na bwanya lokola Bellevue Kandi. En tout cas na lobaka nzamba pesa mwana mwasi na bomo imulai. O nyonso ezangi na bomo ina kokisela ye. Ezate ke o po bino bazozo bozala raso bovandi. Aloba bongo bazozo. Ah, d'accord. Aloba bongo ponde ezana o mona kala mingi ta bando défiler kuna na bureau. On n'est pas pareil. Voilà. Si. Oui. Nga mukolo Bellevue ozo téléphone abengi papa kunuto ya famille bota bike na na posa mona plasma. En tout cas na okende yo tela bilamba na olata yanga savon na skola nzoto yanga na mwana mama abiso transport na nga ona ozwa moto pona koma liboso biro na kita nga na welisaka te pe ngai na koya kofingela mutu te pona zwa te so moni nga na vandi na oclashe sur mutu na TV c'est que ya makambo na ngai ya rando na ngai ya makambo ya internet po tondima mokumba pona internet ate olobi kofinga te mokoba ofinga mama okoya ato olobela sko
œuvre. Parce qu'il faut revaloriser Moutou quand elle est vivante. Avant de la Clarisse Place matin la théâtre n'a sauté à sa famille Libota originale pour attirer pena méga naie, attirer pena connexion naie, à l'andi film banda la première banda la making of. To banda la présentation y a des artistes. Tina making of. Nathalie Nyonso pour rapport nini bolingo. C'est quelque chose qui vient au fond là. On ne force pas la nature. Je ne peux pas forcer parce que moi j'aime Belvi Kandi depuis que Azana nous jouait pas Moutou Babenge. Yaka osana 4 tableaux mais ma bilamba. Ah oui. Quelque chose de nouveau, est spécial. Na ba film o Belvi akomaka. O yakingandi na Jobour azate. Ba valoriser musala na yo. Ba valoriser musala na yo, ba pesi yo caché na o ekotia à l'aise. Yo yaka kaka ngana lobi moni film ezo kende boye. Je mi manager bazaki monsa mobile tango gérard voyager ka ke bala monsi musu atika ke azong si babali si boye. Kaka o ngana lobi. Mutu no so sentir que film esili film monsieur bandi moni mutu wana zali c'est que basole sa nini. Ya ezali kambo ofuta bien te. Belvi a bi valeur et artiste. Elle sait là où elle vient pour valoriser mutacha motema mutu na kimia morale à mutu et sa nini et vanda. Et ça ce que babiloko ezanga peut-être batwa lebako et loko ezanga papa Hervé pas comme loko a fali. Des asco entre Belvi na l'autre là. Ah oui. Des entre Belvi na l'autre là. Oui. Par rapport à ba musicien oche ba comédie ba musicien oche Belvi na place. Donc là répondre yé. Ba bandeko na biso bango nyonso. Mais na minute oyo mutu azoteka Congo na théâtre c'est Belvi Kandi. Surtout into lo ba réalité des choses to lo ba ke fali pour passer fali pour pas valoriser musique ya Congo. Ba golo so bo finga ngata ofingana. Oh eza makamba Belvi Kandi. Eza bon eza mes propos ngai eza choix na nga na lobi ke fali pour pas valoriser musique ya Congo. Ngamo na zala na Luanda. Bangolais ba bundela fali ba bi fali aza mutambanza Congo. Papa na ngai na je jure sur la tête de ma fille. Merci beaucoup place voilà tous na biso côté yeki parenthèse to fongola ki après to glisser to kangi na biso merci beaucoup bien comme on a suka famille Bota d'après yo par rapport ya ba film ya Belvi Kandi 13 films pendant une année. Attends, mon raté. D'après tout que nous analyse, on a 13 films et Belvi Kandi la patronne a commis et puis et bêti. Belvi Kandi. En tout cas, ngai vraiment ce qui Nathalie Belvaza Cristiano. Na ba joueur. Bon baza Messi na baza Cristiano. Ce qui to zongi na Kinshasa aza Chancel Mbemba. Ce qui to ke na ngona ba niveau ba catcher à John Cena. Vraiment dans ce temps on a ba judoka molimo ne pe na kimia aza maître Fabok. Parce que côté la ba qualité ba Belvi wana, côté la ba niveau ba Belvi wana, yaya muto yo abeta kini makambo. Obi makambo zo lekala o lekaki na kini makambo yango to mona ki. Mutu mo azane ne lo côté maza ko se faire voir na batu kenaza. To lelo na le monde, to mona dozo déjà na besira pas matomo déjà comportement dozo. Et sera pas matomo déjà dozo. Et sera pas matomo déjà maman top paza on dirait maman moko pe bazo kene pe na mama ngala et pas mon balné aller tout monde sami mokili na mbetu anamouré tout monde y to komona mutu na mutu leso et puis batu lokola ba jema ibele pe baza na kati au mona fille moko balati tenga na kozala te pour ba jema ne faut bazala o komona madame Gims Alinette mou maman française ngana benga que la fille qui dérange la melaka masanga te la fille qui parole soka zumutu oh non pitié au secours ba jemima toujours dans l'intelligence osomona soko yena ndenga mbutu kuti Clarisse Place mapa vandi wana oyo oza mama mafinga okuta pe mutu oyo atangela mafinga azawana oye côté ya ba sérieux ba grand homme sauf que Bianca ngala répondaka so mutabandi so tali barando nyonso so bandinga ofingi Karine Mokonzi
ofingi Belvi Kandi Toye. oclashe sur ye olobi mamba lokuta Ah, bon. obebisa image na ye en tout cas nakoya ouais pata na mokala pongi pe ata na robe de nuit nakoya ata na pyjama nakoya ekoki pe RT na ozela rouge à lèvres ata na ozela crayon te mpo naza na problème a poso te naza na problème a poso te na problème a mokili te bamona nga naza na tampo nakoya sans poudre. Merci beaucoup, tous ceux qui aiment vers la fin, Masona Bisso, par rapport à analyse et puis promotion toujours à film Bisso, Le Monde. Tu as Papa Kouloutou pour mot de la fin par rapport. Na résumé ya Masona Bisso, autre tout bêta, ah, pour tout Kabouana Bisso, tu as yo, tu kebo, Voilà, merci beaucoup Teka. On a eu sa famille Libota. Tous à la focus. Na film na biso côté na 16h30. Le Monde. Le Monde. Nyonso osala. Nyonso bo osala. Eza akata mokili. To mona nyonso. Donc boza déjà assuré que film ana et aura été. Mora koma otali est-ce que oyo koleka oyo. Donc muto otoko landa Josué. Yeba ki Le Monde na bisi bino bo benga ngande bo benga nga. Eleki Josué. Parce que artiste faut bongo. So sala ki boye o wana ileka o wana. Voilà, merci beaucoup Nabino tout bolandi biso. En tout cas, bambote beleka na ba famille bota nyonso, surtout batoyo baloba ke ba indeko yo ba yaka ka boye kolobela belle vie. Pamba kaka boye po basala promotion na ye. Bazora lobongo ba kotisi ba bi papa kuluta famille bota leka Wester. Lokola ba Anima Longa, maman Mapasa, maman na Élysée Lombula, Davina Lombula, na David Lombula. Merci beaucoup. Batu lokola ba Fifi Makuta na États-Unis mama. Batu lokola ba Judith Mboyo mwana popia Jobu. Batu lokola base ya famille bota ya Londres. Batu lokola ba papa na biso Jambund Mayembo. Ya mama Nas. En tout cas famille bota, merci beaucoup. Boza pena bolak saka peke bolingi Belvi yango pe bo soutenir biso. Rendez-vous 16h30. Ça va barder. Merci beaucoup. Voilà, merci. Nous surtout total la film absolument. Tant que 16h30 déjà pour aller l'hôtel, c'est que la film nous peut bever à 16h30. D'autant à tout là qui 16h pour nous fait 4 na yo. Comment vous allez le quoi cause la Yesu Masia. Parce que ebito okuta na leçon na vie. Même si mam sou et d'autres déranger qu'on a place aux a. Mais tant que hôtel pe na le monde de comprendre que ozupe moi pas. Nous quand la premier épisode. Pour ya teaka, azap maman prophétesse. Donc, tu as la belle vie dans l'hiver, dans l'été, dans le printemps, dans l'automne, dans la saison 16, dans la saison de pluie. Tu as la belle vie dans la tout. Printemps, tu es dans la saison de printemps, tu as l'été, tu as l'hiver, tu as l'automne. Donc, tu as la belle vie pour consommer la belle vie sans modération. Ici, on dirige et puis on gère. Belle vie TV, les reflets de bonne morale. Maman a rappelé à moi comme on Candy Star. Allez-y faire aussi un tour là-bas. Nous sommes là-bas, maman, oh ya boti na na. Nani, voilà. Donc famille bota, tango sambele li famille na yo kobo sanate sambela pour la belle vie. Bitumbeza makasi. Nzamba protéger physiquement, spirituellement, moralement, dans la vie de mon bimba, parce que y a des patrimoine na bino, y a des bolinga, y a des bopone, des bovota. En tout cas, on a fier, on a mis ton avant dans la moitié que le benga benga benga. Moi, tu fais mettre côté le comment, téléphone le comment saturé, na lingara bongo. Bon, de tala 16h30, le rendez-vous est pris donc les rendez-vous est pris à 16h30, voilà. Merci beaucoup. Na Pessimbote la base nous studio à Londres, base il y a Paris, il y a États-Unis, partout. Il y a Brazzaville, place tout famille Botezali, FM 4 fois boss. Merci pour notre soutien na yo. Papa Jean Boud Mayembo. Voilà mon délai. So rabi j'ai mal à date tel c'est que yango to raté. Papa Jean Boud monté ma maman Anas depuis Paris. Papa là-bas la bango tout famille Botezali ya sûr. Na yebi que maman outi da Brazzaville azongi na ba Paris. C'est que na ya gosepi là. Toza ya gosepi là. Voilà, merci. Na Pessimbote la mamie t'a dit na yaza na Kinshasa. Ah famille Bota, toi na ba kien awa. D'abord séjour à Kinshasa, maman Brigitte un Koufi, famille Bota à Londres. En tout cas, bateau sur l'engagement ibele. Bota quand de tout c'est la belle vie promotion. Tongo me dit pourquoi. Vous savez la pour la biso. Tout temps boire la moto, tout temps boire la moto, va protéger la biso kaka. Contre la tête de gauche à droite, tout dans la cas protégé. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, j'ai maïbélé.
Vraiment, merci d'abord na famille Bota partout place tout aux amis vraiment quand j'ai matcholo en tout cas totika Belleville maboko nzambe to bossa na Belleville na prière parce que moi musala oye kutazo sala ezana bato musu ba osango na baketo maladi eza bakobwakela bato maladi en tout cas bayebi nzambe te famille Bota place tout ozali oza pasteur oza nani oza prophète oza nani il faut kotikaka Belleville na maboko ya nzambe vraiment faut kobondelaka mingi mpo na Belleville parce que bitumba eza makasi bambote nange ebele vraiment na dongo lesa nzamba versase balobi odete lesa nadi kialuta Irène kialuta mifi lesa Patricia Branco Patricia Branco oyoka ya Patricia Branco Patricia yokane baolelo Patricia Branco monana Patricia baleli Patricia monana vraiment boss Odouard Okiam et merci pourquoi pas babi Renate Yowisa Renate Yowisa wa babi wana mutu moko bien wana sika kotiko babi mauvais propre David Mangumbu babi David Mangumbu ya vraiment yango wana babi l'homme qui a sauté l'égoïsme vraiment yango wana na bosante mauvais propre Tito d'Acosta Jean-Paul Kapinga le roi célèbre Christian Ngoma agent César Moko Adage Tumba Rose Mengi ya bino yango wana. Merci beaucoup na famille Libota nyonso ya monde entier partout bozali elo nga na lobaka ke bobondela mingi pona Belleville surtout ça bobondelaka pona ye bobondelaka pe pona ba film ezokota internet oui ezo aider biso eza monde oto zo mbongo to sepela esa soma ba bien mais bondoki eza makasi mutu nyonso koluka kokende ko tripoter akutana na Ange Michael na mopanga amen mutu nyonso koluka sala soki chaîne yo Belar nini nzamba kutana atake ezwa kolo Google ye moko nzamba confondre assise mayele na sagesse ya ko déranger Belar TV. Merci. Nzamba bomba Belleville bobondela beaucoup plus pour na Belleville nzamba bomba ye abatele ndenge biso stomi tiaka na ba prière to tiaka pe Belleville na ba prière parce que asepelisa bino na musala zo sala zo teya mutu nyonso mi kutaka na kati ya ba film oya kotsaka oya zo koma mutu nyonso zo ka part na ye alors musala zo sala zo dénoncer misala satana azo dénoncer misalo satana bwaki na kati ya mukina le monde dans le monde pe yango wana donc boko mona susuka ba makambo oyo azo dénoncer ya mabe oyo détruire ba vie ya batu na kati ya le monde yango moni Jemima lobi bino nyonso tanga film bandi avant otala film otie le monde eza nango kindoki te parce que dans le monde tozomona nyonso escroquerie bondoki bonganga bondumba donc mabe kokosela batu makambu batu lelo bakomi azoteka ndeko neka po azwa mbongo alobaka mabe abebisa image ya mutu po azwa mbongo donc eloko wana fo bobondela mingi pona biso totambola ba moto totambola parci par là tozabata masumu tokoisaka makana mabe mais nzamba sa nini abombaka biso nzamba bomba Belleville même ata chauffeur amema Belleville na mutuka nzambe nda diriger ye muta mokilite ata muta ye na $1 million chauffeur wana monongo lokola 100 francs atuzala toujours kana confiance ya la patrona mabe koma te yango eza posa na biso. J'ai dit un grand bonjour à mon mari Dodé Mavumisa Jean Pedro Motonanzambe Muto alongolanga na mulonga ba célibataire muto abalanga malgré réputation atala ngote mobali nanga lulanga na mission sans tabou te ngaza na butu ngaza femme mariée je suis mariée voilà mutu no so alinganga mutu so o asepeli na ngai soko zo lukanga Jemima zawana ndeko na nga zawana Jericho Betox azawana soko okomi ka repa na ye ozwa ngai eza nango problème te soko oyeka na ndenga bien na ndenga kimakangu te pardon s'il vous plaît. Merci beaucoup le monde déjà ngoyé vous consommez toujours film le monde bozala jamais déçu maman Belleville Kandi maman akio Kioma na boire moto te na boki famille Bota Paris famille Bota Londres famille Bota États-Unis famille Bota Australie 4 fois boss même l'argent le même est étonné et belele
ibele alobi awa eza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonne na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele.